Il y a Tongo Alelo, hein, surtout bon début de week-end parce que Bino Boza Baimboka fidèle. Oui, que ah on a matin c'était la place il y a Baimboka puis place à réflexion. Nous le qui c'est un débat dans la télévision congolaise parce qu'il faut tout réfléchir ça a vu la réalité il y a Mboka na biso. Alors tout bandaki na sujet depuis mokolo il y a mercredi alors vu que tout le monde a qui débat et sous quoi quitter parce que toi qui n'a passé à Pierre Casse ça qui n'a biso tout le bel qui polygamie mais tout le monde a qui débat wana temps et permettait que tu continuer lango tina suka ndé na respect à public tout le bel qui lelo to kozongela on peut te clôturer la semaine na yango ndé to bengisi li sous pasteur Pierre Casse oyo lobaki par rapport à polygamie et puis à l'accès qui va preuve aux autres que même la Bible nous mémoire ça qu'on appuyer polygamie bon bah tu peux mususu bazala qui contre va penser qui a vie na bango parce que Arcas toujours ici parce que lobby pour mbo quand la personne qui est liboso il faut toujours que ça débat il faut tout solo là tout un esprit à tolérance ya koyoka pe baninga o ya bien ozui au moni ya mabe au tiki alors lelo to on a passé Arcas to solo là long et à large et puis ça peut une opportunité à travers émission na bino matin à 7 boyebi que la grande équipe déjà travailler à d'arrache pied pour na bino baza déjà en place hein, donc papa Jean Mwakadi oyaza kuna na régie André Njeka oyaza coordonner la grande équipe technique Thibaut Mutinga dans la prise de vue et puis à Blanchard Kandolo, Augustin Biamutompo, de Bosanité, le coordonnateur Charlie Tonsi et puis Oscar Bakando, directeur de programme, c'est-à-dire Bango tout, Bako ça fort pour que beau recevoir bus dans la condition, il y a bien Natongo, il y a Lelo. Alors la musique a durci le max, musique peut quoi accompagner tout au long il y a tranche d'animation mais avant que nous soyons déjà invités n'a pas déjà dans le plateau, tout d'abord Nzembo Oyo, les temps il y a qu'on permettre na baimbo que on a de partout. Ceux qui m'ont dit peut-être que matin c'était bandit, ça là est signal. Parce que matin c'est faut bolandango en groupe, bolandango en famille pour tout réfléchir ensemble. Mais en attendant, toujours d'abord le MBO. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka. Maana na wewe ulinipenda, mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Kila siku wewe watushughulikia, kila siku mama wewe ulitupenda, tunapoachiliwa na watu wewe unakuwa juu yetu. Mama yangu sijue niseme nini, mama yangu sijue nikutapeje, kweli watupenda mama, oh I love you. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Tunakula kila siku sisi, tunavaa mavazi nzuri, mama yetu anatupenda. No mama, wewe ni mama mzuri, wewe mzazi mwema, nikutapeje mama? No yeah mama, mama yangu nakupenda, yeah mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama, nakutaka mama, nakuhitaji mama, yeah, yeah. Kila siku mimi nitakuheshimu, kila siku mimi nitakutii mama, ulinichunga tangu niko mtoto mama, yeah nakupenda mama yangu nakupenda, nakupenda mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Nakupenda mama yangu nakupenda, mama yangu nakuheshimu, mama yangu nakutaka, maana na wewe ulinipenda. Mama
Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup, Papa Jean-Marc, directeur sur ce plateau. Nous sommes qui, c'est-à-dire, le lot de la polygamie. Tous les sujets à polygamie. Ndenge, bah, il m'a commetté qui bino. Donc, Pasteur Pierre Casse, ça en a déjà. Pasteur Pierre Casse, bonjour. Bonjour. Alors, tout ça est sous une nation à Yambao Lelo. D'abord, bonne évolution église Nayo. Ecclesia Yankolo ezali ko évoluer malamu parce que ezali ko kosala musala na maboko ya Nkolo Yeme. Alors, nous avons d'abord Pasteur Pierre Casse. La première partie, nous avons Moussala Ozagosala. Le Loloba qui est église Nayo, comme on a le sous-ezali. Église primitive, il y a Nkolo Yeshua Hamashiach. Alors, message Nayo, pour battre belé, battre nous sur la question juste après passage Nayo, le message nini au Pasteur Pierre Casse a mimi et puis a apporté nini dans la société. Ezali message ya emoniseli, bozongisi ya malakisi manso oyo ezalaka na église ya Yambo oyo ebandaka na Jérusalem. Bofongoli ya bikangelo sambole setso ya Apocalypse, Daniel 12b. Kaka ya sambonde ezali emonisami nano te likolo ya ba kake sambo ya Apocalypse 10 yango nde ezali kobomba secret wana ata Nkolo Yeshua ye moko na Matthieu 24:36 alobi ata bange ya lola ata ngai moko nayebi yango te tata kaka ye moko nde ayebi yango. Alors na bikangelo sambo toza na mystère ya minene lokola momboto ya nyoka, en français la semence du serpent. Donc Caïn azalaki mwana ya Adam te mais mwana ya serpent ya kala elandisi na mariage et divorce oyo ezali kopesa choc d'après mosakoli Branham esengelaki ekabola epanza mangomba nyonso ya mokili mobimba. Révélation wana oyo ezali kotalisa ke mobali asalamaki liboso yango wana azali polygame et mwasi akoki kozwa mibali te sinon akobiengama adultère pe baadultère bakokota na bokonzi ya likolo te oyo ezali d'ailleurs polygamie ya Nkolo ye moko na babandani na ye baike selon 2 Corinthiens chapitre 11 na Jean chapitre 3p. Donc Yeshua azali l'époux divin de nous tous. Je pense que on est par rapport à il y a un message malelo Pasteur Casse. Tolingi avant que tu côté na sujet na biso roman la profondeur, je pense que papa Jean c'est la biso yango. D'abord rôle il y a pasteur na société za kanini. Rôle il y a pasteur. Le rôle primordial il y a pasteur ezali po aleisa bampate ya Nkolo apesa bango bilei oyo ekopesa bango santé spirituelle. Antalisa na libota nzela ya bomoi, nzela ya solo, le chemin. Kolakisa Nkolo Yeshua oyo ya solo azali Biblia oyo ancien na Nouveau Testament azali liloba. Donc rôle ya pasteur ezali po abatela ba meme ya Nkolo bapanzana te bakende kolia matiti mabete bazwa kaliboma bazwa nini maladie ya spirituelle mais apesa bango condiment. C'est ça. Mais non, tout ça différence n'engeni koyeba ke non bilei oya molimo oyo za bilei moko ya mabe o bilei passé o azolo beza bilei ya bien. Différence wana population balanda biso bako salango lolenge nini. Critère oyo tokotalela ezali kaka eloko moko Ecclesia ya Yambo ezalaki na mukanda nini eteyaka nini. Donc lelo mote ya solo esengeli azala na kapasité ya koyeba liloba oyo ezalaka kote ya maliboso, c'est-à-dire l'Ancien Testament na Genèse. Ba oyo banso balingi te kozwa mukanda oyo babengi Ancien Testament bapengwe déjà bazali déjà na pembeni parce que na tango wana Nouveau Testament ezalaka te bateyaka kaka na Ancien Testament y compris
la Genèse. Kunande, ba promesse nyon sezali, doctrine nyon sezakuna, makambo manso, mibeko, oyo ekoki kosalema, ezali kaka kuna, oyo mutu akoki kosala te, ekutami pe kaka kuna. Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Naba Pierre, Naba Moussous, Bateyaka kaka na Ancien Testament. Donc, Baïbanso, Bazali Koboya Ancien Testament, Bako Koyokana na Matthieu te, Bako Yokana na Marc te, Luc te, Jean te, Thomas Paul te. Jésus a teyaka kaka na Mopeko, na Basakoli, na Psaume ya David. Tango Paul ayaki, Bango Banso, Bateyaka kaka na Genèse, Mobeko, ba prophète, na David, Bango Banso. Mokoli ya Pentecôte, Pierre azwaka kaka prophète Joël, mais mingi atikala kana David abengaki est prophète. Alobi makambo nyonso banzembo David azali koyembeza ki prophétie. Yango nde ekokisamaki. Batu pe batutamaki kaka na Mateyo wana eutaki na Mateyo ya David nde basosolaki ke Jésus-Christ azali nkolo. Nde basosolaki ke Jésus-Christ azali nkolo, je pense que c'est juste entre parenthèses hein, tolingaki. Par exemple, oui. Soki lelo moto azali kolobaki basi bakokipe côté ya tokomi na 20e siècle ou 21e siècle. Voilà Satan Yohana. Soki lelo moto alobi ke ba prophète bazalaka lisusu te boye na boye. Satan Yohana. Soki oki moto azali l'église na yo mwasi akote atelemaka hein. Parce que Bango, ba Pierre, Jésus-Christ, Jean-Baptiste, Naba Paul, balobaka ke mwasi akoki kote ya te na mangomba nyonso ya basanto. 1 Corinthiens 14. Voilà, akote ya te na liboso ya mibali to akoki ya ata liboso ya basi azali na ndingisa te ateya. Pona nini? Paul apesi raison. Alobi posoki mokili ezali boye. Ezali pona mate ya mwasi. Eve tango akendeki kote ya Adam mokili bebaki lisumo ekoti yemoko asalaki adultère. C'est comme ça. Alors Nzambe apekisaki ye koloba liboso mibali. Mobali na ndako. Faut afande kimia. Mais pas ba maman pasteur bazolanda biso ebele ba msusu pe ba contredire yo balobi c'est vrai et pekisami côté maliboso ya mibali mais liboso ya mwasi mwasa ko côté lema. Na uti koloba ke pekisami na mwasi kozwa Bible côté ya. Akoki côté. OK, je pense que netolobaki ça dit ezaka juste entre parenthèses. Maintenant to côté ce qu'on a sujet na biso pasteur Pierre Kassa. Ouais. Likambo a polygamie. Lelo yo en a basi neuf aux alliés pasteur. Est-ce que tu as un modèle à suivre? Mais oui. Nkolo Yeshua Hamashia lelo atindi mosakoli. Eli. Alobi mosakoli wana Matthieu chapitre 17 verset 10 à 11. Malaki 4 verset 56. Akozongisa makambo manso ezalaka na ecclesia oyo monguna alongolaki na tango église catholique bandi balongoli bango balongolaki kutu bible mobi ba protestant balongoli pendambo ba méthodiste finalement bato e ba pesaka nzela na basi bate ba pentecôtiste et c'est là qu'ils ont se tiré kaka racine siko ya le prophète akozongisa nyonso pe akotali sanguya oyo ko ya na église liboso ya enlèvement rebi modèle pour Naliba les ali David. Modèle pour Naliba les ali Mwananaye Salomon. Modèle les ali Jésus-Christ. Donc, mon toit koki kobala lelo ndengi alobi na buku oyo mariage et divorce. Lokola David 500 femmes. Lokola Salomon 1000 femmes. Alobi lokola na continuité nyonso ya Biblia ezalaka nde boye na David na penso wana izali modèle euti na likolo sikoyo nani aza ko s'opposer ezali nde ba mupende ba s'opposer eza nzambe te eza ba mupe ba s'opposer ba mupende ba s'opposer parce que bazali église ya nzambe ezali Bible te ezali nde doctrine ya ba européen. Et pas une abisso partout dans mboka
batata na biso bazalaka ba polygame. Na 1948 à Onagombe, Parlement belge a voté que tout supprimer polygamie progressivement. La conférence nationale souveraine, les intellectuels qui étaient là, bimisi yango. Et ça qui peut aider à bien pour éviter des dépenses inutiles. Parce que jaloux na batata na biso ba chef coutumier. Parce que bango bakutaki tozalaki très bien. Bien que polygamie tozalaki très bien, main d'œuvre ezaki ya kolokate. Mutu nyonso azaki na bato na ndako na ye, bana na ye, basi na ye, bilanga, tozalaki très bien. Sikoyo bango bazalaki jaloux. Balingaki nde bakokisa mwasi na mobali. Mais liloba na Nzambe ezali contre mwasi akokana te na mobali. Mobali il faut azala mokonzi kaka. Donc le parité 50-50 au kaba koloba ezaka influence ya ba européen. Ezali kaka ba européen. Satan azana Europe. Satan a fondé na Europe, na Rome, na Vatican. Bon, voilà maloba pas sarcasme, mais pas sarcasme. On est la Bible. Voilà la Bible. Oui. Verset Zali. Apocalypse chapitre 13. Chapitre 17. Jésus-Christ a pointé du doigt place y a fandi na trône na ye na église na ye na ville. Apocalypse 17. Mais les lots pas sarcasme, différence nous ça entre spiritualité et tradition. Pour battre mon sous car bino va passer na l'église balobi tradition zakindoki. Tradition c'est quoi? Tradition ezali beaucoup qu'on a biso parce que yo le habitude, les us et coutumes. Mais ça me peut azana us et coutumes na ye. Na ba version mosusu place balobi mibeko na ngai ba prescription na ngai. Balobi kaka bolanda mes coutumes. Zamba balobi na ban Israël mes coutumes. Oyo bozai lango mon message ko sala ya onde ba mingi tradition. Donc il faut que le bâté que tradition ezali kindoki. Kindoki ezali kindoki et pekisami na Bible. Donc mais ko balisa mwana ya mwasi vierge. Ezali tradition et outi na Nzambe. Mariage et outi na Nzambe ezali kindoki te. Polygamie et outi na Nzambe. Donc on a ce qui est la tradition ya malamu. Respect na ba mikolo. Ezali tradition. Et sa tradition ya malamu. Mais ko sala la prostitution. On est la tradition ya mabe. Ko permettre moi si abala mibali. On est la tradition ya mabe. Ko zobana ko tinda bango na mwasi et pas ya mwasi. On est la tradition ya mabe. Donc tout en étant pasteur, au groupe gothique à la pina ba tradition na bino ancestrale, c'est-à-dire ningi tout monde na ba Chine, bazana na tradition na bango, batika nango sa force na bango, biso pe na Afrique, rose à pasteur, rose à la ministre, rose à nani mais bo garder tradition na bino ce qui ezali ko combattre liloba te et outi na liloba parce que mokili mobimba ezalaka na se ya mibeko ya Nzambe komama na makila ya mutu nyonso soki asali mabe ata soki ayoki liloba na Nzambe te akoyoka na motema na yeke awa asali mabe. Apôtre Paul akomi yango na Romains chapitre 1er. Ata kosoki batu mususu bazali ba yuda te bazana mobeko te ya Nzambe mais déjà mobeko ya Nzambe ezali na makila na bango. Soki bango bazali kosala oyo liloba elobi alors que bayebi liloba te bango nde ba yuda ya solo. Paul alobi yango Romains chapitre 1er. Bango nde ba yuda ya solo. Voilà. Mais toujours un peu sur le plan social, pasteur Pierre Kassa, tout le monde ba conséquences belé. Tout le ba ki ngo mbala uti ko leka ba famille belé kabwani. Oh, baza na famille moko polygame. Juste après, peut-être les parents, tout le monde qui na ba tribunaux, makamobele ba potani. Pourquoi? Parce que parents tombent papa botaki bango na basi misato et tout boyo kanezalité. Mais est-ce que côté on a ba tout ba ko keba nango parce qu'il y a parmi ba côté ya mabe ba bangela côté ya polygamie. Mais parce que peut-être ba yebi lo ba Nzambe te. Oya ko tsaka trouble zakaka Satan. Le banazambe le bibo moto ya azana bana bauti na basi na ye bana nyonso bazabana na ye héritage ezapona bango mais sikoyo tango bakosala partage l'aîné ya famille le garçon esengeli azwa une double portion ya héritage
Pour remplacer le rôle à papa. Deutéronome 21. Non, parce qu'Azali est né. Ok. Sengeliba honoré. Wana Izali Mibeko. Deutéronome 21 depuis le verset 15. Voilà, selon la Bible, mais selon Mibeko. Selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, justement, mais selon Mibeko, on a besoin de Mboka. C'est bon, parce qu'il faut ça payer. Kokeba pe na Mibeko. Oui, ya Mboka. Nalobaki. Ce qui Mobeko ya Mboka. Ezali ko combattre Mobeko ya Nzambe. Ezali bien te. Ezali bien te. Et Sengela qui bâtiment se va copier. Nini. Mobeko ya Nzambe. Parce qu'il y a deux opérations kimia et Sengo. Na justice. Mais tout le monde dans l'église Moussoussou passer à Pierre Casse. Bah suspend nous va passer à Moussoussou. Pour bayoka qui est à makina protocole. Tout ça na Kinshasa parce qu'il y a tout le réalité puis makambo toi comme on dans la société na biso. Bah suspendre tant que monde a bon yo tant que pasteur. Pour le baki bateau ba respecter makambo Nzambe to tout ça ba sala. Eza kozanga wayeba. Ezali bozangi boyebi parce que bazo vivre na hypocrisie. Nzambe a consacré mariage. Lokola mobali nyonso azali représentant, azali image ya Elohim. Apesi e droit bala ce qui a moni alingi. Bala. Deutéronome 20, Deutéronome 21. Mais balobi moto bala mbala moko. Attends na ba militaire, na kozon qui s'appelle. Alobi OK na guerre. Bozui ba captif parmi eux, bozape na basi. Ce que moni moko elongi e sepelisi yo. Zoye kende na ye pai na yo. Kobima na ye te ozando kite. Kende na ye pai na yo. Après autant de jours, ce qui a les liba boti na ye, alongoli bilamba na ye, akomi mwasi na yo, ozuye. Zamba pesi le droit. C'est ça le droit de l'homme, c'est le mariage. Mais si go bango bazote yake, il faut kubalamba la mo. Mais nanzoto na bango mobeko ya basi mingi. Ezali. Premier ministre ya Congo Brazzaville. Alobi nini? Premier ministre Congo Brazzaville. Polygamie tokoki koboya yango te parce que ba mindele nde baza kotungisa basi na biso basa la révolution babo ya polygamie. Comment on nani premier ministre? Mwamba. Mwamba, OK. Mwamba Clément. Clément Mwamba. Très intelligent. Alobi wana ezali aventure. Polygamie eko retrouver biso bisika biso. On attend alobaki bon yo se retrouver hein. Mais oui, hier alandi pe émission na biso parce qu'azolo ba église na biso na kati alobi église kaka moko ndeza ko soutenir polygamie. Alandi émission na biso to ça qui mercredi passé. Na évité te même to sala ki pe émission mingi na Congo Brazzaville. OK. Alobi église kaka moko église primitive yango ndeza ko reconnaître que polygamie eza malamu et outi na Nzambe ezali ko épargner mobali na alobi ke. Mais peut-être il y a za païen. Bato yo biso ngapi na za païen. Yo pe oza païen. Oh, il a passé bah il passé il faut. Oui, je suis un pasteur païen. C'est-à-dire je ne suis pas juif. On est païen par rapport aux juifs. Donc Paul azalaki apôtre de païen. De païen. Bah benga ki bongo apparemment parce qu'il y en a côté il y a plus mine quoi approcher bah païen. En obo ya bangote les païens sont les nations qui sont en dehors de la nation d'Israël. Ce n'est pas par rapport à la foi. Mais justement, pasteur Pierre Casse, parce que tu as dit que Batbol en a besoin de belé, bah mon soupé à réagir au moment opportun. Mais tout n'a qui motuna, moto singe la balle mbala moko. Non. Et on est outil dans Zambie. Donc au bali lelo, deuxième femme na yo, pile en ligne sous au bali sous. Mais oui, ce que Dieu consacre, c'est le mariage. Il faut se marier. Vous ne pouvez pas vivre seulement comme ça. Il faut se marier. Donc, comme le Seigneur l'a dit, par la bouche consacrée du prophète Branham, il a restauré cela. Il peut se marier encore. Il peut se marier comme David. David s'est marié 500 fois. Il peut se marier aujourd'hui comme le roi Salomon. Salomon s'est marié 1000 fois. Ici, nous avons l'exemple d'un homme du Kenya. Il est là, il pose avec une petite partie de sa famille. Un homme avec 130 femmes mariées à lui. 300 enfants. À l'ère actuelle. Ah, oui, il vient de mourir à 90 ans. Vraiment. Il est allé construire ailleurs. Où est là où il vit?
Il a dit, je vais mettre loin des bruits des églises qui prêchent faussement contre la polygamie. Il est allé prêcher, il est allé s'installer ailleurs. Il a fui les faux pasteurs. Salomon, c'est lui le vrai pasteur. Donc, Dieu autorise. Il a institué la polygamie comme loi du sexe. Depuis le temps d'Adam. Depuis le temps d'Adam. Donc, l'enseignement qui consacre et oblige la monogamie, c'est un enseignement satanique. Alors, l'église, non, tout tout, on a 3, 4 femmes, 5 femmes. Non. Car il y a aux autres. Non, il y en a qui sont mariés à 2, 3, 4 femmes. Mais ce n'est pas tout le monde, parce que le mariage n'est pas l'apanage de tout le monde. Et puis la polygamie. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de moyens. Ah, donc, ok. Au combien de passer Pierre Casse, donc polygamie, c'est vrai. Au gros, on a 5, 6 femmes, mais il faut zapper dans moyen. Parce qu'il faut les épouser. Il faut toujours doter. Il faut doter. Pour nous, on célèbre toujours le mariage. Faire une grande fête, si vous avez le moyen. Une fête. Non seulement ça, il faut balayer, il faut balayer, mais oui. Ça, j'avais dit la fois passée. Ils doivent manger, ils doivent être bien entretenus, c'est comme ça. Mais il y a un peu de passé à Pierre Casse. Est-ce que vous avez le lot Bana, vous avez déjà le bac qui a plus de 25, je pense, on a beau sanité. Oui. 27, plus de 25. Mais après, la polygamie. Mais attention, plus de 25, ça veut dire que tous mes grands, parce que j'ai des enfants qui ont déjà plus de 20 ans, ils sont mariés. Tous ceux que j'ai eus avec la première femme, la dernière, son mari est venu de la France, il l'a épousée. La première avec la deuxième femme, elle a été épousée, elle est en Angola. Sa petite sœur venait d'être épousée, nous avons fêté, son mari est venu des États-Unis, ils se sont mariés. Quand je dis plus de 25, c'est dans l'ensemble. Okay. Il me reste les tout petits. Mais un croyant ne craint rien, frère. Un croyant comme moi je suis comme Abraham, je suis comme Jacob, je suis comme David. David avait par la foi. Je vis par la foi. Le message de Dieu commence toujours par ne crains point, petit troupeau. Donc je ne crains même pas ni la mort, ni la famine, je ne crains rien. Je suis entre les mains du Seigneur. Ma prière est que la volonté du Seigneur soit faite sur la terre, avec moi d'abord, comme elle se fait au ciel. Que son nom soit sanctifié. Qu'il me donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pasteur Pierre Casse. Au bitan ozolo magambo bato bola na biso ba mususu ba okamwa parce que fou en ozolo ba yango mte bomi pe bato ebele a robota 3 4 mingi 3 4 5 6 enfants azo vivre dans la foi mais par après tant rokende atike les familles le morote bana batike na trouble comme la balabala et comme danger ozo mona que quelque part pe cause la polygame ndongo ozolo ba wana mais il faut tala pe ba côté wana social. Non. Il ne faut pas, moi aussi je fais les études. Bon, il ne faut pas incriminer la polygamie ou tout simplement le mariage. Les enfants qui vont dans la rue. Moi je vis à côté du palais du peuple. Il y a des filles là-bas qui dorment dehors, 12, 13 ans. En gros, ils ont des enfants. J'ai pris même 5, je les ai amenés à l'église, je les ai filmés pour qu'un jour je montre cela à l'émission. Mais ils viennent de Kankokolo. Leurs parents sont là. Ça dépend de l'éducation. Ce n'est pas un problème. Moi, lorsque mon père est décédé, j'avais 11 ans. Mon grand frère, l'aîné, il avait 25 ans. Personne d'entre nous n'est allé dans la rue. Même lorsque notre mère avait été mise en prison parce qu'elle avait refusé de devenir la femme du grand frère de mon père. 1 an, il a fait en prison. C'est coutume. Nous ne sommes pas. Non, mon père avait refusé. Moi, j'étais présent. Mon père avait dit non, tu vas construire pour elle, elle va élever ses enfants. Moi, j'étais là. Elle est venue à l'hôpital, son problème c'était, je me reprends ta femme après ta mort. Le papa a refusé à ma présence. Cet homme s'est fâché. Mon oncle, il s'est fâché. Nous ne sommes jamais allés dans la rue. Parce que nous étions bien éduqués. Alors, pasteur Pierre Casse, je pense que Baïmbo Kabaola biso na bokebi pasteur Pierre Casse. Qu'est-ce qui fait que papa n'a pas beau tu as polygame bien que mes grands-parents n'ont pas. Parce qu'il était catholique. Mais son père, à lui, il était largement polygame.
Donc, religion, on a influencé ma casse par rapport à Paul Grepo. Cette religion vient de Satan. Oh. Eh oui. Ou les accusations moraux graves, hein? Mais je dois servir le Seigneur. C'est la Bible qui dit ça. L'église de Jésus-Christ a commencé à Jérusalem. L'église de Satan a commencé en Europe. Et ils se combattent. Qui ne sait pas que l'église catholique a tué les vrais croyants? 60 millions. Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas ça? C'est historique. Pourquoi est-ce que nous avons une nation appelée les États-Unis d'Amérique? Mais c'était les croyants qui fuyaient la persécution de l'église catholique. Ah oui, c'est ça. Et ça qui m'a dimindé, qui persécution, l'église l'église catholique. Comment on attend après l'enlèvement? Comment on a l'église catholique on a Zanan? Mais le polygamie, je bénéficie dans mon année. Polygamie lelo parce que le but que les Européens en tant colonisation qui a imposé biso système na bango pour que polygamie ça maté. Alors pour nous le roi polygamie ça force na mboka lelo polygamie avantage dans nos années. Mais d'abord ils a force comment ils allaient combattu. Ils a combattu bazo reconnaître la cité bazo futa bango te mais tant il y a belge. Moi sinon c'est la polygame azaï ko futa. Moi j'ai les documents les cartes là. Le livret de travail. Oui, j'en ai. Chaque femme était reconnue par eux, les Belges, et était payée. Maintenant, vous allez avoir les enfants comment? Si vous êtes seulement monogame, votre femme ne met pas au monde, la femme de votre ami ne met pas au monde, qui va travailler pour le pays? Un politicien avait dit ici, les jours de campagne, il avait dit, pour nous, chaque homme qui a déjà 10 enfants, il a servi beaucoup le pays, il mérite d'avoir une maison gratuite. Je pense que vous avez suivi ça. Ouais. Alors, c'est comme ça. Mais les pays sont organisés. Allez en Europe. On ne reconnaît pas la polygamie. Mais les Arabes qui ont beaucoup d'enfants, avec beaucoup de femmes, ce sont des riches. L'homme là ne travaille pas, il est assis comme ça. À la fin du mois, on paye, on paye chaque enfant. Baza bien organisé. Parce que là-bas, on paye les enfants. Moi, j'ai 2 enfants, ils sont payés. Justement, Baza bien organisé par rapport à Bissot. Mais ils étaient aussi des polygames. La polygamie, c'était sur toute la terre. Les rois, les Charlemagne, tous, c'était des polygames. Tous ces gens-là sont hypocrites. Tous ces présidents-là de l'Europe sont des polygames. Ils ont des femmes par-ci par-là. Alors, maintenant, on a pasteur. Ouais. On a pasteur. Mona ki oza na lulengi na yo ba tia o pembeni ya cause ya makambo wana ozolobela lelo ba tia kinga pembeni nga na zaki na bango te bato yo zo bazaba tia yo ndo ki marabango po bango ba ngara makambo na wana te bazaba tia groupe de prière groupe de prière na biso on ne peut pas comparer ça. Un groupe de prière c'est une organisation de quelques individus. Est-ce qu'on peut pas commencer à prier ba comme ko semble ça ba bien ngote ngana za mutu ya kati ya message du temps de la fin na Bible ngai nazala kande na baruti kasongo bon bokabona ipo ani kaka makambo ya polygamie nde batengela kyo lango frère baruti atiki liloba ngape na tiki to discuter na bango na moni ya bazama elete ya sali politique ba bengala biso poate ya 7 tonnerre siko ya zote ya 7 tonnerre lelo na tonga ba milinga disque na ye na Zolanda alobi na atangi passage mon corps le bon moto yo frère bonhomme le bi kakoya bon aibi était dans le bien wana le bi bien kasi benganga ina la kisayo moto wana. Mais justement yango ba bangela déviation on obino ba passer à bozo sala pe population parce que lelo l'église au bino bomemi et dérouter pe population na ba message na bino ozo mo que quelque part to comme il a danger parce que yo a passé aux moto comme ba prébi ba te belé. Mais discours aux opésa, les banques ça va te belle balle dans l'absolu. Nazo même bato na Abraham. Abraham de tata ya kondima. Ce que ont dit malokola Abraham te, ogenalo la te. Nazo même bato bazonga na zela ya Jacob. Mostali na Nzambe. Oyo abotela kibiso, ba prophète banso, ba apôtre nyonso. Ngana zo mema bato na David tata ya Jésus-Christ polygame ngana zo mema bato na roi Salomon muto ya tongaki église ya liboso aw zamba kitina lola bato so bamoni aye kofanda na église ya Salomon
ngai nde naza na nzela. Mais il faut que tant Moïse a qui a ordre parce qu'il a 10 commandements. Mais alors, tout. Mais c'est quoi? Il y a Calon, très bien. Très bien. Moïse a un ordre. C'est quoi on a nazoté le col Moïse na boka na biso. Ezaka ngai. Ezali kaka ngai. Et bon on va passer au tour tout le monde na pasteur oyo le par exemple fait baluti. Na comme me le disque, il y a ça catholique. Atikeli na ba prêtre bango nyonso wana mwasi moko ko benga ikutu chéri tout ça kokosa. Ba catholique. Ngai nde na so na yo soki moto te ya moto na mwasi moko aza o taxer moto catholique. Aza kaka catholique te mazali pe démon parce que azo bundisa ilo banza. Nzamba lobi na Moïse lobana bana Israël église na ngai soki mutu alingi kobakisa mwasi ya mibale ezali malamu mais abosa na mwasi ali bosote bango balobi te basaba demo. Est-ce que zoiba parce que petit exemple Exode 21 verset 10 et comme na Bible nyonso ya mutu nyonso babo yango alors basaba na basaba bon, c'est tout. Bazaba démon mais tout wanda qui ça mon car na Bible ozotanga. Est-ce que que le souffrance va bon à travers le monde les apona Agar na Sarah boyo kanezaki te koto Ismaël koto souffrance ezali makambo ya Ève. Makambo ya Ève tango Eva salaki ekobo na nyama. C'est là Dieu avait dit ouvertement mokolo yo kolia mbuma wana ezaka mbuma. Bokotili wana mokili. Eva kekolia baleisaki ye yango na nyoka. Ata mte mutu wa connaître moi sina ya liboso. Ezaki ekobo. Donc on va que rivalité parce que babara. Zamba lobi. Tango likambo ni salemi. Wana de Genèse les racines. Zamba ye koloba. Je mettrai inimitié na kotia kozanga boyokani entre mimboto mibale. Yo lobi ba pasteur wana yokana na bangote. Nzambe nda lobaiki. Ah lobité pour constant. Pasteur casse à côté de la liloba. Akoyokana te na ba pasteur ya Ligini ya Shekina ministère de réveil. Nzambe nda lobaki. Likolo ya adultère ya Eve. Ezali Adam te, ezali pardon, ezali Abraham te, ezali Agar te. Wana ezali yakina sima. Mais apparemment parce que vous en neuf, vous en 9 femmes. Apparemment vous êtes dictateur. Non. Nandako. Parce que tout le monde a qui pénina na mbandana ni mbandé ko baika mibale. Zaki mbandate. Zaki ndekonaye. Mais zaki mbandana. Mais tango baké ko bondela, hein. Zamba yokelaki. Mais bazaki na ko c'est que Zamba zo soutenir. C'est que Zamba so abane ko chula mbandana e ateki ko lobake yo zo botate. E ko chula. Mais azaki mbandate. Yo ko sona te na ndeko na yo. Yo na no swani te na ndeko na yo akukani na yo boswani na ndako. Akumi mbandana yo. Mais sikoyo passer arcas. Yebsa biso. Ba maman na biso 9 aux na bango na ndako. Ouais. O impose ka bango dictat na yo ndenge ni ba otambola to tika bango librement entre bango. Et la démocratie te la parole de Dieu dit ceci. L'homme à la femme dominera sur toi. Il faut l'homme à la domination, à la maître, à imposer et l'obéir. Esther, chapitre 1er. Zambalingi makambo ya kotika basi bazo loba bazo sarandenge bali. Zambalingi ngote. Zambalingi ngote. C'est un Dieu d'ordre. Dieu, Christ, l'homme et la femme. C'est fini. Donc il y a bango kuna aux de midi hein. Tout à fait. Jésus-Christ a dit aux Juifs, vous m'accusez d'être Elohim. Mais dans votre loi, n'est-il pas écrit que tous ceux qui écoutent la parole sont des dieux, des petits dieux? Non, on va. Mais oui, est-ce que vous m'avez dit le banding parce qu'il y a Nazali Nzambe, c'est-à-dire Nazali Mwana. Il y a Nzambe. Mwana yali loba. Mwana za mwana ya David. Tatananga Salomon. Tatananga Abraham. Ngana utina lola. Yo utina lola alors je pense que baimbo kabola na bisuna bokebi hein. Donc ba utinde na théologie. Bamsuba utina théologie ça maloba ya passer Pierre Casse toujours continuer parce que nous loba qui ya kala mingi te to pesa pe bino baimbo kana biso opportunité ya kokota en direct pour montrer moto pesa wa makanisi mais avant que tu continuer na sujet na biso ya polygamie ne to lobi
Ça dit, tant que tu as réfléchir à mon temps, peut savoir ici. Il faut tout dans l'esprit ou la tolérance. Il y a koyoka. Tobi ya koyoka. Sokoza na ba preuve. Tout ça na avis contraire. Okopesa yango na lolenge ya bien. Parce que tu dis que ba imboka na biso ba imboka o ba réfléchissaka et puis ba responsable. Opesi ba argument na yo ndenge sengel parce que on dit mto sala ke mboka na biso kende liboso pe société na biso kende liboso. Et on a sa précision, donc le numéro est affiché 089 85 47 689, c'est le numéro est affiché. Tu fungoli yango sikawa pona ko jwa ba vie ya ba imboka na biso. To robeta c'était pesa makanisida, pesa ba argument na yo ce que vous allez pour ou contre polygamie le ba yango na ndenge ya bien. Tu que ba imboka na biso ba imboka moko oyo mitu na bango saka ndenge sengeli. Mais là pasteur Pierre Kaza ne comme moi atteindre ce message à voyer à bêti c'est à lobby makambo sous zolo bo pesi exemple ba Abraham ezala ki makambo wande ko sala avant que mibeko ya Moïse ya mettons Moïse ayaki Moïse a pesa ki mibeko dit comme moi nzambe o ezala ki makambo ebele ezonga en ordre et puis ezala ki mosusu ezala ki yakala elle roi n'était le rôle le passé. Et l'obéni. Ok. Donc, passer à... Koibate. Ok. Entre autres. Kopé sa témoignage ya lokutate. Contre ton prochain. Ko convoité te, kolula te ndako ya ndeko na yo. Mwasi na ye, basali na ye, ya basi to ya mibali, ni ngombe na ye, atako eloko nini oyezali ya yote. Donc apekisi makambo mabe. Convoitise. Mais convoitise. Mais ce qui wana te. Chapitre 21 en le Bible. Tala mibeko oyo okotalisa na bana ya Israël. Pour batambola na nzela na ngai. Verset 10 nde alobi. Soki mwana ya Israël oyo église na ngai azui mwasi mosusu a négligé te ba droit ya mwasi ya liboso. Dans chapitre 22 verset 16 alobi soki bakuti mutu a séduire moseka nano abalate azuye apesa dot azoye lokola mwasi mutu nyonso ezala azaki célibataire ou bien abala soki a séduire moseka abala lisusu apesa dot balobi peke soki tata aboyi apesa kaka mbongo ya valeur ya ba vierge pe mwasi wana tika la boye. Ce qui te continue à Zoloba dans Lévitique chapitre mobimba ikolo ya polygamie. Okogi kozala na arem na le pango na yo ya basi oya yo. Mikobala bande komi balete ndenge Jacob asalaki. OK. Tozo continue à Zoloba ke na la keli mabe oyo kani akozwa moko ya basi ya tata na ye. Parce que azali ko porter atteinte azali ko tiola tatanaye Ningi Absalom linga asale pa ya David. Asalaki azwaki zomi mais akufaki liboso na bitumba eza malédiction. Donc zamba boye. Donc zambe yewana azako établir polygamie. Alobi na David na 2 Samuel chapitre 12 verset 8 na pesi yo ngai moko basi ebele. Soki bakokaki te nakokaki kobakisela yo basi mosusu. Pona nini osali oyo nazali komona lokola mabe opomi ndeko na yo ozwi mwasi na ye okomisi ye mwasi na yo sikoyo yo pe ngai nakozwa basi na yo pluriel nakopesa bango pe na mutu mosusu asala na bango ndenge yo osali yango wana Absalom
nde mutu wana nzambe aponaki asala ye ndenge wana. Entre temps aye kopinir ye lisusu. Donc nzambe azali contre la polygamie te. Awa toza na Nombre 31. Tango Israël bazongi na basi lokola ba captive na guerre contre les Madianites, nzambe ye moko alobi boboma basi nyonso oyo basi bayebana na mibali parce que bango nde baséduire bino. Mais bobomba bogarde ba vierge pona bino. Bazalaki Nombre 31. Pardon, 32 000 vierges na Nombre 31. Nzambe alobi alors bokabola yango, bokabola boye, bozwa moitié pona ba combattant, mosusu pona ba lévite. Ngai pe nzambe bobosa na ngai te. Basali pe calcul pona nzambe azaki kozwa 32 vierges. Pona nzambe pe aza polygame. Pe alobi boye bozwa ba vierge oyo bobombelaki ngai, bopesa yango na grand prêtre Éléazar. Grand prêtre Éléazar. OK. Allez, Moïse nda salaki makambo wana na Éléazar. Nzambe ye moko apesi bango basi akomisi bango mutu nyonso azala polygame. Mais na église na ye oyo, église na ye. Na église na ye, mais pasteur Pierre Kasi. Maintenant to eba. Donc, ce que yoki mutu azoloba ke polygamie ezali suma. Azofinga nzambe. Parce que nzambe yende asali. Mais non, c'est pas. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, Papa Damas de Barombo. Merci aussi à la technicien pour la salle du Congo. Mercredi, on a jamais intervenir, mais il y a un problème de courage. Talaga, chaque le pas la discussion, on a n'importe quel moyen ou la data. Vraiment. Merci beaucoup, le pasteur Casse. Bon, maintenant, moi, dans la place, moi, la c'est-à-dire, il y a le Nouveau Testament et d'autres, par rapport à le Nouveau Testament, et donc contester la polygamie. Mais à cet testament, on fait ça n'a qui ça pour pas tout pas la base de délai. Parce que nous avons passé 4 places parce que nous avons fait mini chapitre à cet testament. Alors qu'il y a mini à cet testament. Mais sur le Nouveau Testament, c'est comme si pasteur quelque chose au film à Kuna. Mais le verset pour faire le Nouveau Testament est à passer. Il y a d'autres personnes qui ont fait à cet testament. Il y a d'autres amis. Ancien Testament, avant que les béco Moïse a fait ça que ça. Mais moi, je vais à côté la mine de la verset de la personne à commis à la partie de la zone, la maison, à votre bignot, mini à cet testament. Mais le Nouveau Testament, Pasteur Casse ne touche pas. C'est un prophète dans le Nouveau Testament. Et peut-être dans le Nouveau Testament, quand on voit la polygamie, à cet testament, on va accorder polygamie. Et votre avis, peut-être à répondre, est-ce que le Nouveau Testament, les gens accordé polygamie, à cet testament, et donc, la polygamie sera je vais la répondre, merci beaucoup. Merci. Et puis, na bateau, on va voir la biso. Et ça, la Bible, ensemble, le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, c'est comme si on a maïa moulangi. Au Japon, mais la moussou, on a un monde, moussou, on zonga. On a bien la Bible, bongo. Il faut que moussou, entre aïe juger, n'ayez pour se faire un autre, on parle, parce qu'il parle, on y t'a tout au-delà. On t'a fait possibilité à un autre. Mais ça, là, on a dit que c'est les athées. Donc, on va limiter à 4. On a la possibilité de voir la pasteur 4. On peut aussi faire délai. Pasteur 4 a la possibilité. Disons, on va y avoir la possibilité de voir la pasteur 4. La pasteur 4, l'anda, oh, Dieu, donc, pour nayo polygamie, et c'est un peu de moyen, donc il faut pour la paix à revenu nayo, n'engue aux ouaka. Bien sûr que oui, parce que moi, c'est bien sûr que oui. C'est bon, le bagon parle, mais il faut que la paix. Est-ce que vous tapez quand l'État charge? Vous tapez comme ça, c'était pas. Non.
okobota na yo mais il faut ya baposition eza nango peut-être opesa éducation bana nao bazala bien botangisa bango classe lokola pasteur kasa asa mpona bana na ye banso bapala na États-Unis ya Angola ntango soko losuka lere wana oui je pense que asorganisa. Merci beaucoup. Merci okondima te ofotaka polygamie ozala eloko te. Vraiment. Merci beaucoup à Papa Damas depuis Komina Barumbu. Alors, Papa, Pasteur Pierre Kassa répondre non, nous. Balobi osa plus ming dans l'Ancien Testament. Nouveau Testament osa qui bango pour vérité. Oyo ba komi kuna za ko contredire makambo osa koloba. Pourquoi osa qui ma Nouveau Testament? Te na so qui ma te na sina pesa qui clarté. Ce qui olinyo yeba que polygamie ezali lisumu to lisumu te, il faut kaka Ancien Testament. C'est-à-dire, il faut kaka recourir na mibeko. Donc, dans le Nouveau Testament, exact, hein? Te mibeko yaki na Moïse. Ok. Jésus-Christ a le Bible. Na ebandeli ya ministère na ye. La loi, oye kotalisa, règle, denge ya kobala, denge ya kolia, et yakinde na Moïse. Jésus a le Bible, yonde konanga. Matthieu 5, c'est quoi tu connais dans le Nouveau Testament? Verset 17. Bokanisa te ke na ye pona boma mibeko ou bien basakoli, c'est-à-dire Ancien Testament. Yo na batu mususu bozo kanisa ke Jésus aye abomi mibeko. Ndenge balakisaki bino. Mais banda lelo zwa écriture yango Nouveau Testament. Bokanisa te ke na ye koboma mibeko na basakoli. Na ye pona koboma te me pona kosalela yango. Parce que na yebisi bino boy yo ndeko na ngai na bate nyonso. Jésus a le dit. Aussi longtemps que likolo lola pe mabele ekozala ata eteni moko ya moke ya mibeko ekokweya te. Timanso makoko kisama. Oyo nyonso akolongola, akosupprimer, akoboma ya moke ya mibeko. Pe atei batu mususu ndenge moko wana, ndenge batei bino. Jésus a contre à lobby. Bakobenga et moi petit pasteur dans le royaume de Dieu. Petit pasteur. Ba gamin. Ça sont des gamins pasteurs. Jésus a le bien. C'est quoi à continuer? Mais oyo ako salela yango mibeko. Pe ako lakisa qui va enseigner aux autres à les observer lokola. Pasteur Kass Azosal. Ye bako benga ye le plus grand dans le royaume. Bandalelo oyebake. Je suis le plus grand de tous les farceurs. Jésus-Christ a le bien. Je pense que Bandeko la biso parce que tout le bi a monté à contribuer et puis à naoye à ce qui cité. Jésus-Christ a le bien dans verset 20. Soki botosi na bino ya mibeko. Pour vous aller juste. Et les qui a ba pharisien te. Ce qui vous allez observer en côté. Bokokota na bokonzi na nzambe te. Alors abandi siko y enseignement. Azuka kamibeko. Verset 20, verset 22, verset 23, verset 24, 25, 26, 27. Tina souk. Azo expliquer la loi de Moïse. Mais si vous passez à Casse, il y a d'abord, vous avez 9 femmes. Critère nini parce qu'il y a bas peu mususu ko zala ozuye lelo mazaki mwasi ya bato parce que le baki moko a OK pona biso question eza bien pona onyon so zalo kolangai c'est-à-dire azali monter ya liloba ya bible il faut abala kaka vierge ngai na zobala kaka vierge ngondo critère Noël boso yango non critère boso il faut azala mondimi na église primitive ngana ko bala catholique te na ko bala musulman te na ko kaka na église ya nkolo mwasi oyo andimaka liloba oyo abotami sika critère ya mibale caractère azala na caractère madame soki na lobi il faut yoka
Mais église na aussi ko ninge ozote na message ozote ya c'est vrai, il y a polygamie, il y a prophète Branham ningo moko olobi wana. Est-ce que ça ka na Congo tout nos pays mususu pour implanter ngo? C'est tout ça peine à ba pays mususu tous en France, tous en États-Unis, tous allés dans tout ça. N'est une Europe ici que implantable église non. Na Europe ezali. Ba yamba message wana parce que kuna polygamie et lo moko neti immoralité. Bandimi bazo longa na mokili ba côté na église. Bazo ndima. Bazo profiter pour noyer ba sœur na quatre église. Non, bazo ndima d'abord li loba na Nzambe. Li loba na Nzambe. C'est ça. Les apona kozwa ba sœur te. Les apona ko big sam bazo bomo ya sœur. Tous on de comment en ligne. Allô? Bonjour papa. Oui, bonjour papa na biso. Comment on bengi biso wapi? Maza Edouard Kambala de commune ya Kinshasa. OK, le bon makasi. Tozo kayo. Nazo tunga bone. Est-ce que pasteur yemoko alors pour qu'il enseigne ba tout polygamie? Ce qui pasteur yemoko asali nini? Est-ce qu'il y a polygame? Oui. Aza polygame parce que petit polygame. D'après les Belges. Bon, merci beaucoup. Donc Landa on a beaucoup bitina souke Michel koyoka adresse et puis okoyoka sika. Mais na ko pesa adresse. Ah oui, pesa, OK. Oui, adresse na biso na avenue Kabinda. Numéro 197 pembeni ya Pain Victoire. Kaka pembeni ya Pain Victoire. Vous trouverez l'église primitive du Seigneur Yeshua HaMashiach. Mais si vous avez une église, une église, vous avez une église, et qui a moni, basi morotomi balé, c'est pélissier. Réaction en tant que pasteur, sur la bille à Ajoabango. Abala. Oui. Mais avant que les bananes, on a fiançailles, bêta belé. Mais c'est normal, ceux qui à côté de l'église, Azan de Konabiso, c'est tout, il a droit. Mosusu ya otaki na batu ya message ya Beni numéro 3 je sais pas. Mais bandi makate. Mon frère wana souffrir na mwasi na yemoko azolobana yo kopusa na pembeni na ngai kaka une fois par mois. Apesi ba condition. Oui, à dominer. Pasteur P a bien le côté. Frère wana souffrir à que Congo Brazzaville a souffrir. Yokinga mokoromoko aya lebite o kobala mais condition il faut un baptême otika groupe de prière na binwana oza na église asali témoignage na yeso ki asengi mwasi andimi akobala. Donc apparemment message na yo ya polygamie oyinde ko aider ba mibali o ba souffrir na basi moko o ba nyonga na yepe ko aider basi oyo bazwaka na mabalate. Alors, moto yazana moyenne, il y a l'inga bala 3-4 allez, asi chance akei. Et bon chose que moto na linga bala o mozo mona ke ba moyenne eza mobulu. So mais on est à problème na ngai te. Nako pesa ye, ce qui moi si alingi ye, babali. Mais so ako souffrir on na comme on pasteur. Mais souffrance ezaka na libala te. Bongo bato yo bazaka batata na bongo bazaba sentinelle, trop ba enseignant na ba fonctionnaire. Oyi baganya combien? C'est souffrance, tous les jours souffrance. Mais tout le monde n'a pas beaucoup de soucis passer à Pierre Casse parce que mercredi passé au bac au biso ba pêche au poste mon ministériel au que gérer bien. Mais je suis déjà ministre avec la parole. Vous ne voyez pas que je gère très bien. Je suis premier ministre dans la parole de Dieu. Mais le bon mort est le remords. Immoralité, polygame, 9 femmes. On est à immoralité. N'ambo na biso ba mon immoralité. Eh ben on débat ba démon. Parce que Nzamba za polygame. Tango to le baka. Jésus est polygame. Et ça dépend de comment on a Nzambe wapi akobanga. Bah frère on a vu au Nouveau Testament. Yango Jésus Christ a le dit. Le royaume de Dieu c'est la polygamie. Matthieu 25. Matthieu 25. 10 vierges. Mariage à Kitora. 10 vierges. Babimaki pour la cérémonie ya bango ya mariage. Na mobali na bango. Moko bango bazaki 10. Abali 5. Amusube na retard, babeti porte balibit na kofongola te. Salle ya nos si kangamaki. Polygamie et teyami na Jésus-Christ. Alors, le rôle de la polygamie est tabou dans mboka na biso. Bien que c'est vrai ils ont la tradition là. Il faut briser ça. To briser on denganini. En se mariant. Yo za na mbongo za ko souffrir. Kaka okosa na ke na mission mais OK na mwasi mususu.
nakena matanga mais ozo Ouais, souffrir baba hypocrite ou bato yolinga. ozo souffrir pona nini bala soyez tiananda ko c'est fini moto ko sayelo ko moko eza azate Siko so nengo bali neuf wana. oui Obenga bango ba premier bureau, troisième bureau, moi je n'ai pas de bureau ce sont des femmes tout court. oui moi-même j'ai mes 3 bureaux les maisons OK. pas les femmes sont les femmes je les honore sont mes sœurs. Siko nandako opesa bango moto na moto parce que baza neuf. Moto moto na tâche ne o ya lambaka o ya sala ka boye. Je leur ai dit ceci. Elles ont commencé à appliquer depuis hier. Avant, elles préparaient toutes à la fois. Maintenant, j'ai dit, faites ceci. Chacune prend 2 jours pour préparer, pour que vous ne vous fatiguez pas. Depuis hier, elles ont adopté ça. Celle qui m'avait accompagné l'autre fois, elle est à la cuisine. OK. Elle est restée, elle est à la cuisine. 2. Voilà. 2 avec les enfants. 2 nettoie la maison. Mais bamsous baza pe trop jeune. Est-ce que bang raté peut-être un jour aux athées soit même sous pour dit kambotan ya ke lo baraté et qui peut-être moi na moko ya liboso abora pe miso côté moussous. Mais nous sommes des chrétiens. Tous mes enfants sont nés dans la foi. Nous sommes des chrétiens. Donc ba message na système wana pour na bango ba ça. Ah non. D'abord dans notre tribu. Absalom père qui chrétien parce que David est chrétien mais azwaki liboma parce qu'azwaki liboma. Alinga qui a détrôné tata na ye. Azwaki on est qui folie. On est qui folie mais asali parti politique. Asali parti politique à côté politique a commis luka détrôné. Asangisi ba prophète pour ba rétablir. Oui. Moto yazaki motema na Nzambe. Daoud azongaki na trône na ye. Ye soki na ye kangi na banzete. Baiko atubieli konga kofi. Batueli konga kofi. Mais lilo parce que tolbi ba réalité pe la société tant au solo là par rapport à polygamie, ils a poussé besoin de réflexion. Tout moni bato mosusu même dans le temps la deuxième république 2 3 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes. Mon pays à l'état est béba et belé. Mais le lot quoi appuyer polygamie. Aux hommes on a que quelque part, bilan peut passer, le lot en bas que mboke baby, vous appelez à la base, c'est ma camusou. Non. Mboke baby, mboke beba qui pour la politique. Ça pour le mariage te. Politique il y a mabé, il y a politique il y a Kasavubu, Lumumba. On dit que na gérance ça bien, hein, na ning ba bon le ba immoralité. Bataki Lumumba bande konaye balobi yo za mokolo za la président azuka ka batu ba Congo ali a engagé banko. Yo Lumumba bati yo po zolo ba mingi au premier ministre. Azuka ka tetela tinde bango. To vanda kuna te mais bongo mususu basiliki Tchombe akeko sala sécession Kalonji akeko sala yaye. C'est ça qui a détruit le pays. Mais bongo il a parmi bato yo na bango 9 femmes wana. Bango to ba ta province moko. Non. Ba province na province ni. Ngai tanga na bala kanatala ka province te Simandé na ye ko découvrir moko ya liboso za Kasayen. Yami Balé Katangez. Yami Satou Bandondoville, Yamine, Équateur, Kuna, Yamitano, Bakongo. Olingi mboka mingi 6, pardon. Olingi mboka ti ba okoma 26 nombre province. 2 de l'Équateur, c'est ça. Mais aux hommes on a été que y aura la province aux Otanga, Équateur, kuna za rabata matata, ba Kasai. Aux hommes on a été que jour yo Kasai basaka matata. Équateur oui. Tous au Équateur. Au moins que na ba bande on la biso ya Katanga. Hein? Oui, mais ce que vous dites est vrai, mais je gère tout ça. Mais quand on ba jusqu'au yo aux alaté passer à Kas. Est-ce que vous avez ba dégâts? Je vois les différences. Ces différences là viennent de leur région d'origine. Mais avec la parole de Dieu, je les gère. Je remarque toujours que quand on est encore comme ça, c'est difficile. Alors il faut la parole de Dieu, la parole qui va modeler les caractères ainsi de suite. Vraiment. Alors, tu comme presque na souka, émission Nabiso Alelo, passer Pierre Casse, Bandongba Nabiso de partout à travers le monde.
nini il faut pas retenir il y a polygamie. Allô? Tout le monde est en ligne. Oui, allô, bonjour. Papa. Tozolanda yo nanu. Polygamie ozolobela wana. S'il vous plaît. Est-ce que S'il vous plaît. vraiment S'il vous plaît, s'il vous plaît. dans la Kombo Bible nani? ceci olobeli wana. Kombo nani? Est-ce que bana basi wana oyo yo olobeli wana oyo bayaka na baminda na bango Jésus abengisaka. C'était pour les mariages comment? Voilà. Je suis vraiment désolé. Hein? Donc, Baimboka, tu le chaque fois. Ah oui, c'est si qu'il y a réflexion, tu dis que Baimboka est responsable. Ce que Bengi est simple, d'abord que c'est présenté si que Bengi et puis ça vinayo nanenga bien, s'il vous plaît, vous allez au moko bien parce que tu vas que ça débat, mais il faut te réfléchir à nanenga bien. Le belo moko bien, mais tant que vous avez une précipitation puis vous avez le lenge moko boy. Moi, message est que vous avez. Il faut esprit à tolérance ces là. C'est très important parce que comme presque Nasuka alors attendez Goloba, passer Pierre Kassa, il faut pas retenir il y a polygamie surtout par rapport à la culture nationale africain tout ça européen. Il faut pas retenir nini. Bato esengeli ba retenir boye. Libala ya mobali moko na basi ebele e utinde na lola. Parce que Nzambe yemoko azali polygame, Jésus-Christ yemoko azali polygame. Ésaïe 54, verset 5. Mokeli na yo nde mobali na yo ya libala. Dans Jean chapitre 3, Matthieu 25, 2 Corinthiens 11, ou dans Nouveau Testament, est ici clairement que Nkolo Yeshua Hamashia akoba la basi ebele. Sikoyo pour la polygamie, c'est qu'on retenir que difficulté à compréhension et outil na ba apôtreté, ba prophétité et outil na église catholique, ou yezali église ya zambete et outil na poto waniza na ma comité. Singeli bossa la choix. Ou bien bolingo kende lola Matthieu 25, bon dit ma polygamie, Jésus-Christ a le bien. Na messa ya bokonzi, na royaume de Dieu. Luc 13. Mutu ya liboso Jésus atangi Abraham. Mutu ya mibale mwana na Isaac. Mutu ya misato Jacob ba polygame. Na basakoli nyonso babotami na Jacob. Tata ya 12 tribus d'Israël. Wanande Bible. Soki bozo bundisa Bible boko bota masikate, boko limbisa mate, boko kende na lola te. Boko ya komona tango ba église wana likuté ko tomboka. Alors, conseil n'est pas que dans ma famille polygame. Ou après, mort, il y a des parents là-bas, tout le monde a un potana, pour nous là-bas bien. Division zalaka. Ou à Golobabité, à Zande Gonabisote, Bisobana Bassi à Liboso. Conseil n'est pas que parce que vous vivre déjà dans Yango, vous en avez neuf et puis vous en avez belé, au bout de peine à Bassi belé. Très bien. Dans ma famille. Conseil n'a pas ça dans ma famille polygame pour un héritage. Babondate, Bazonga, on a Deutéronome 21, Mobeko Yankolo Pobozwa Mapamboli. Chapitre 21, verset 15. Bokabola, héritage entre Bana, mais Oya Liboso, il faut Azwa. Mipikomi Bale, ya héritage, ya tatanaye. Raison et Pesameliawa. Parce que Azali, les prémices, c'est-à-dire Oyo Mbuma ya Liposo, tatana ya pesaki tango azalaki nano na makasi. Voilà. Merci beaucoup à pasteur Pierre Casse. Je pense qu'il te commune à souka émission na biso ya tango alelo. Moi je pense que ne balobaka tout est permis mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire biso ba congolais faut un esprit à tolérance, esprit à koyoka, esprit à ko réfléchir, ya ko bundana makanisi et non ya ko fingala. Ne to lobaki ba réalité na biso ya société. Tokoya nango awa na plateau oya matin c'est toko réfléchir ensemble na baimbo ka bolanda biso de partout pour que babilo ko belé o ba kongala bayo ka nango soni o ezaka tabou tout longola makamwana même ozaka tabou l'église toya nango awa le pasteur Pierre Casse a na courage ya ko loba ya ko s'exprimer na ba réalité o ya polygamie peut-être ba msusu pe ba polygame mais ba sala ngo na kuku ba bomba maka boki nga zo benga bango ba hypocrite yango to lobi. Ah, pendant la matin, c'est tout. Mais ce qui est vrai, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Au moni a bien, zoa. Au moni a mabé,
tika tokomi na suka ya matin c'est lelo merci na bayimi ko tubalandi biso micro oyebisa bango pe soki déjà azimbisi mwana ya bato apesi ezemi sikoyo akomi kosala manœuvre akende koboma ye me ntango olingaki ye sikoyo ozoboma na mwana na moninga na yo wana eza mosala nini wana